vraiment, nous sommes très contents. Hey, Mika! Ok. Ok. C'est clair, tu peux commencer. Mbote na bino bandeko bae bolandaka bomesana kolanda maman Tatiana, c'est vrai mikolo penza mingi bozwaki information maman Tatiana bakangaki na ANER service intelligence ya mboka na biso ezalaki juste pona ba propos moko elekanaki na chaîne na ngai chaîne Tatiana asalaka Reako News to descente moko esalemaki bozomwa na mpandi na ngeza Michael Mikandeke cameraman na biso ya Reako yepe bakangaki nga na sali 13 jours na ANER ya sali 12 jours ezalaki kaka pona makambu ya enquête bazalaki koluka baye ba vérité au fait bakangaki Tatiana pourquoi bakangaki ngai parce que vidéo moko ekatamaki na ba réseaux sociaux babandaki koloba ba papa baluba machette na se ezalaki na kombo ya Tatiana Osango na numéro na ngai na se vidéo yango ba filmaki yango na téléphone na télévision bakangaki yango nde bazalaki koluka mutu oyo alobaki yango bakangaki Tatiana na raison ya enquête au fait ezan bilo musu pe to bando l'élection na ba télévision to ebité tozomona kaka mutu alobi boye bolekisi yango na télévision nzoka na mibeko na biso ya mboka epekisami donc biso pe na part na biso toteyami place auto uti kuna bamisu baoluka bayeba violence esalemaki te babeti ngai te o Tatiana bungisi eloko to bungisi pe eloko moko te na yango napesi merci na bakulutu bandeko ya UNPC Kojek wana ko bosana te parce que UNPC balandi ngai ti esika otozalaki bazo esanga balobi même que ndenge o likambu to salaki babimiseli biso ba article oyo elobami na likambu ya kotinda population bakende ko s'attaquer na tribu moko songolo pakala eza mabe donc eloko elekanaki yango wana na osenga pe na bandeko mingi omoni tozara deux fois tozotambola to na ba carte na biso o elaksaka te goza journaliste donc bandeko baoboko luka pe bozwa ba carte ya UNPC ezali vraiment très important ba carte ya Kojek po ezolakisa que ozali journaliste ou pas donc ba propos wana yango wana nde esalaki biso boye heureusement ba kulutu heureusement ba kambi ya UNPC nazo betela yango sete balanda kingai et puis balakisi ngai pe bakotisi ngai pe na esika balakisanga tala place okweyaki yango place osalaki malamu te yango omoni place donc nakei présenté parquet te batikinga nazolo baboyi naza pe na UNPC eza eloko c'est vrai bandeko belé ba olandanga bazo sepela bazo sala mais un conseil eza mabe kolekisa lokola journaliste ba propos mususu c'est vrai bato belé bozanga kinga na etando eke mais na uti pe ko apprendre mingi place nga na uti na uti lo en école place na uti encore une fois merci na bandeko nanga ba journaliste merci na bandeko nyonso o bozanga kite kolobela likambu ya Tatiana nzambe alola apambola bino UNPC en tout cas nazolo balobango mingi po ngamoro na moni musala nini esami po nanga sans pour autant la bosana mon président Michael Bakemba merci vraiment na bandeko nanga nyonso o bozalaki ebele merci pe na bakondi ya ANER parce que ba agir le quoi ba parents poso ba ki ba agir penal wa service à intelligence mais les robots qui Tatiana na parquet ouf makal donc merci na bino nyonso bozanga nga mwa mke po fona pema bakondi ba Tatiana pema na fona pema Michael yeyo je sais pas cameraman na biso ya Reako Michael ozibilo wono nyonso iloba
asengala merci na bandi ko so soutenir biso batika biso te libanda na kati ya mboka na pesi nyonso merci naza en forme na zone normale lo monte basalinga naza bien na remercier la bandi ko so to remercier hein bandi on a biso pa diaspora ba diasa merci na se retrouver merci na remercier pe ba kambi na biso ya UNPC bon moi c'est vrai ba boy ko leka na caméra mais faut na remercier bango merci pe na président na biso ya UNPC à Kinshasa merci na bandeko na biso nyonso en tout cas nazo zanga maluba merci le salon et journalisme des années déontologie il faut te respecter et puis de deux il faut s'identifier qui est qui. Donc il faut qu'il y ait de l'ordre et aux bimisa ba image et aux salles interview na moto il faut yeba eloko nini ya kobimisa parce que nyonso oyo toyebi o nyonso tozaka tomonaka ezaka ya kobimisa te il faut yeba beaucoup ça la incitation à la haine c'est condamnable par la loi incitation à la haine 1000 collines balaka boina na Rwanda et bandaka malembe lelo ya yi génocide même na Congo ce qui journaliste ozo lekisa ba propos moko ya haine c'est pas bien c'est condamnable même ceux qui invité na il faut avoir la maîtrise ya invité il faut dominer l'invité invité à orienter na volonté na été ce que Monica comment déraper ou soit au botoli micro au 4e mission ou soit au recadrer ce cas au 4 il faut couper ça parce que on ne peut pas se servir de nous pour na tribalisme haine propos méchants contre une tribu ce n'est pas bien donc tout ça la moussala en toute responsabilité merci beaucoup. On a toujours soudé, on n'est pas resté silencieux par rapport à par rapport à Tatiana. Merci d'avoir connu Aner. Merci vraiment d'avoir connu INPC. On peut battre tout à l'heure que tu as entendu, tu as marqué sur le téléphone pour te battre Tatiana. En tout cas, tu es bon ici, pour ça là. Tatiana, le bien de place à où tu école peut apprendre. Donc, merci beaucoup. Maman, ça m'a coupé, m'a manqué. Après, à Rosan, il y a la moussa là. Merci autorité morale. Notre autorité morale. Autorité morale, toujours. Caméraman de guerre. Notre autorité morale, de retour. Merci beaucoup. Même morale. Merci. Dérapage routier. Notre autorité morale. Autorité morale, toujours. Caméraman de guerre. Notre autorité morale, de retour. Merci beaucoup. Même morale. Merci. Dérapage routier. On est là, maman au sango est libre. Ah oui, Cosec viva. Viva, viva, toujours.